bato tout balingaka mabanza vraiment nazali wana posa kosala mosala ezali mais nazo kemba nazo souffrir na ne lo côté kotangisa bana pasi donc lifuta eza te lifuta ya te donc vraiment ba oyo ba mesala kosunga bato nzamba pesa ba mitema kosunga soki ezali bo hésiter te bo sunga biso voilà moi bi seke mutu mo abenga za na posa na okendo na okenda ngate papa yo ebinga bakambana na kenda na ngate bon na ebi ba raison o poussa raté on a singa mukolo bo sola na yenda ko ebiso ba raison bon soki Jérémie aboyi bon na ebité peut-être na ndenge na ye bon ça peut na ebi que à l'obaraza patron ba comédien bon siko yé moko kolonzoto alobi bongo za patron ba comédien parce que ngana oboya ngonde eza lo ngana lobi ke ndenga na mi bengaka vrai zoba donc kizengi ya Congo ndenga vrai zoba ya ba comédien nyonso vrai zoba ya mokili mobimba eza ngai siko c'est ya lo bagé oté aza vrai zoba te azoko sabino vraiment et aux anasensité bandeko na ngai bazokufa na ba est wana yango mona ki na est mingi na posa ko assister bon on a le seul artiste comédien à organiser ba spectacle na est. Ah bon? Ouais ngana kina nga même na mboko kamwenda ensemble bazalaka na Kasai ya nini kota ba soki Kamonia na kenda kuna na kiko sa ba spectacle kuna après ba taki ya ba kamwenda ensemble. Bonjour Balandia Inews TV, Balandia Jules à la chamade de la presse. Autrement dit, ma solution, merci pour la confiance, pour la fidélité. Vous continuez toujours copier Sabiso vraiment. En retour, quand on a l'obara, photo pe Sabino, merci. Photo pe Sabino, mbote garandenge zalara. Donc, vous continuez toujours à liker et puis à partager vidéo. Grâce à Nabino de Toza ou Tozali. Merci à votre soutien Nabino, merci à vos commentaires, merci à tout bozo sala vraiment pour Nabiso. So tomber la vidéo sur Balali Bosso, en tout cas s'abonner. Koto vraiment na kata Inews TV, makamba bien vraiment ezali. Tant dans le makamba bien ezali s'abonner pour comprendre que non makamba bien ezali. Donc on appelle si bambote nanga et puis il y a la patronne na maman Rose depuis quelque part. Pourquoi pas papa José Yung l'homme simple na katia dingana le bambo kangote. Sans oublier Boss Blanchard vraiment donc Boss Blanchard à zone fondation Molimo. Molindo Fondation Molindo motema ya mama Jolie na kati ya Paris vraiment bon peut bazwara vraiment temps ya kolandanga bambote nanga lisusu epa ya la grande chérie Vicky Sifa na pesio bambote bisiko bozali lelo vraiment na plateau nanga nazanga morote nazana vrai zoba vrai zoba wa sekisara tant na bida vrai zoba faut pas comprendre je retourne en ngulu bokomi nazana awa to robeta vraiment ma solo survie na ye to robeta ma solo c'est un comédien donc actualité tout s'est passé na kaya ba comédien to solo vraiment na vrai zoba place le cas panda déjà ma solo to soit na vrai zoba bonjour. Ouais bonjour Julia. On dit mino be comme vrai zoba. Ouais déjà combo la ngara ce qu'on a boya pour l'année. Na seka tant na yo kara ba benga ko vrai zoba na mitu na est ba pesa ko pesa ezaka sirno to eza vraiment combo na emoko. Bon comme vrai zoba ba pesa ngango ezaka na Mr Mora zaka monteur tant on a créé idéologie à ba gag oyo yem tabandai ko monter on tanga monter asilisi après ko benga ngalinga lancer ba randi abino président na silisi ba montage mais c'est que photos ana combo moko oyo kozala référence ya ba gag oyo toko pesa ngo combo nini ngala bibo yo talaka ka ba gag ngo ndenge salemi na mayele poza nango luka combo nyoko pesa ngo yetanga tali abi tefo na pesa ngo combo vrai zoba libo meza volonté allez a comment on peut gag vrai zoba libo meza volonté na ndenge pe kombango etikala lelo accepta no bana pe ba accepta maman pas accepta ouais kizenga Congo vraiment kizenga Congo boka ye mo ndimi da vrai zoba parce que mabanza bonne relation on a Jocelyne
Et ça très bien, très bien. Ah ça peut être le mouvement. Alongwa na été. Alongwa te ya alongwa ke wapi. Yeso alongwa za place muso ye ko longwa ne lo batika théâtre. Alors à la place muso kendete Jocelyne aza c'est-à-dire groupe Mabanza ndimte sali Jocelyne. Donc ça a théâtre et pour notre groupe Mabanza. Donc soga alongwa groupe Mabanza ça le quoi atiki pe théâtre. C'est par rapport à quoi ça va baigner quelque part. Alors jouer quand il va baigner. Yo so mona ba baigner placement. So mona placement akenda. Yo ndo peki ça eto yemo. Eza yemoko idéologie na ye, bo yemoko eza ndenge a memela la vie na ye, eza ndenge vision na ye eza. Ya lo ba ke ya za actrice pour na groupe Mabanza, donc pour na groupe Musute. Oh lelo so ki groupe Mabanza kufi nango. Yé pas tiki ne théâtre. On a bomi musalati. Ah voilà yé. Bomi vraiment talent na ye. Kasi wala faut ko ko tuna sko yé hein. Lelo ni poussara vraiment akangamaga na groupe Mabanza. Ah bon, en tout cas on a non yébati, on est 5 fois yémoko. Na habité là on est poussara ya kangama la groupe Mabanza. Ça là qui c'était quelque part. Non. Eh, biso za ba chrétien. Pourquoi mutako zalara propriété privée ya groupe Mabanza? Ngaku tuna yebisaka ye na bi omona bato mso abengaka abengita mso epala nga bitona posa Jocelyne. Mo yebiseke mutu mo abenga za na posa na okendo na okenda ngate. Papa yo ebinga bakambana na kenda na ngate. Bon, na yebi ba raison o poussa raté. On a singa mukolo bosola na yenda ko yebiso ba raison. Lingane pe ko passer na be mission. Ouais, be mission les carana, be mission les kaka. Non benga e tozali no ya bosola na poto e. Ouais, be mission les carana vraiment. Toyo ki lisusu Jérémy Chabani. Okay. Jérémy Chabani a boyi président ça ici, a président ba comédien té. Est-ce que c'est solo? Jérémy a boyi à lobby président ça ici, a président ba comédien té, a président juste un groupe naé. Mais président ba comédien, ils a ravi ma soumo, bon côté. Hein? C'est biso to yebi ki ezara président Masumu. Mais to comment pe suko yo kapé susu belé ça isa ba comment ko valoriser pe na kwena yeke président ya ba comédien mais Jérémy Chabani a boyé. Patron ba comédien to président ba comédien ponga yo ka patron plutôt ya ba comédien mais Jérémy Chabani a boyé. Ah bon, ce qui Jérémy a boyé. Bon, na habité peut-être na ndenge na ye hein. Bon, ça y peut, naebi que à l'Obaraza, patron est comédien. Bon, si vous y avez un colonzo, tu as le bon patron est comédien. Parce qu'on a un boy à monde. Et ça, le roi a le big, n'enga mi bengaka vrai zoba. Donc ils zeng ya Congo n'enga. Vrai zoba ya ba comédien nyonso, vrai zoba ya mokili mobimba. Et ça ngai. Si c'est le baguette, ok. Asa vrai zoba te azoko sabino. Vraiment, et aux anasensité. Patron ba comédien de l'Obara. Est-ce qu'il y a déjà problème et comme là yo? C'est là on a eu le romoko. Quand on m'a mis bengi patron ba comédien. Il faut se peler la route. Il faut comédien faut se peler la route. Ah patron na biso, il m'a rendu mes années patron na biso. Et puis que patron ça li pas langue batte. Donc ozo charge à battre. Bah tu vois comment on les loca. Si on a tout dans le pays, tant on voit qu'il y a problème, tu es bien que non, on doit écouter Kozika yo, pas même une année. Est-ce que tant patron ça il s'est mis bien à bon, à patron est comédien. À qui peut visiter, on a moins enveloppe tant que patron a bien nos comédien. Bon, à quitter, on dirait peut-être un événement où Salamaki Azalaki, on dirait Azalaki arrêté, on dirait un poto, on dirait qu'il y a des vacances na bana. Oui, on dirait qu'il y a des vacances na bana. À quitter. Mais si on a coûté un aïe, les abouata, si les locaux ont des aboués, si on a coûté un aïe, en tout cas, on a bêté à matolo. On libéré naïo. Et on libéré. Yo bon pour ndimara, il y a patron vraiment na coin naïo ndimara. Mais nga où te fous la sepela nangote? Nefuna sepela nango. So mutaya lobi ke bandale on a commis abi Julien ndo zana bandale on a commis patron non. Yo mon mabe. Non c'est bien parce que chose écoute pas na ekase. Donc nefuna sepela nango. Bato bongo ce que faut bazala pe belé. Ezala ka sa isaye mon côté. Ezala pe sous comédie mo so ya bimi tata so ata Ansi Luzolo. Ansi pa ya lobi ngai pe deuxième.
patron ba comédien pas comme idée nani pas ko ya pomba l'idée pas ko ya lobike ngai pe na komi troisième patron ya artiste comédien ah maman voilà to kumisa nzambe donc nga penza en tout cas na ko na osepela nango ça est déjà à solara bien nga na kutana na ça bon en tout cas na to sola ne bien donc na sepela na ndenge to zala na ye na sepela ndenge to zala ndenge to solo là donc et ça langa bien oyoka pe déjà aida mutu moko oui aida batu belé hein na yoka déjà aida batu bon koyoka na yoka mais komona pe na mona déjà na ebembe ya masirika ebembe masirika vraiment à contribuer à ma case donc voilà quoi bon voilà na évité ce qui est vrai ndenge lobby wana bon na évité parce que au monde na biso ba masolo et bima rebelle ba masolo ba lokuta donc il va trop pour nos comédiens donc ça marambo si to mesana nango bon gars et logo est important na mona ike à contribuer à qui ma casse par rapport à ba comédien mususu donc c'est ça donc tu ne peux pas ba zoba muto atali yo ka tali ke oh mais muto aza zoba za maeli te la télé boyende ni donc malamoko kombo ya ngo wana il fait balana musenzi kizengi ya Congo mutaleki ngana ki musenzi na mboko azati donc ngani leki ba kizengi nyo attention ozana kizengi mona famille ngana leki na kibuzengi oh mutazo prudence atina biloko olia oh ozaki kizengi na famille c'est mona kizengi no sala mamba bon ozaki ona ndeni kasi mama madame nanga patron nanga abi nanga lamba biloko avec beaucoup de prudence alinga la vie prudence na tina kata biloko olia capoche na che capote na biloko akolia alobi nanga bongo na sa skoni en plein bon biloko benga ngo bêtise eza po eza elobamaka na lingala so ezaki elobamaka na français bonga omona ngo bêtise te ou bien en anglais bonga omona ngo bêtise te otanga ba vidéo ya ba mindele te ba comédie mso ba mindele basala ya biso te ya bien mundele penda a siminzi te ya bia donc tant à ungunza mabwe po beta bia na simawa pour patole pasuki poa na kati nyo se monani est-ce que ngesi na sala na niveau c'est comment na niveau wana eza ko sekisa bato ndeti na za na comédie moko boye na sala ona nuti na uti libanda la balabala nzala la saka na 500 francs na sombi lipa na yesiko na ndaku mbangu boye pana luka sucre na salata ma ya lobo sucre ya te na tala miliki ya te na tala titi ezate na boire asko misu kuna boye na moni penza mama moko boye afandi wana azo melisa mwana libele siko pongi ezwie na kiti kuna mwana omela libele nga siko na lipa nanga na yena longolika mwana malembe kwa doso na melika libele beni na kati lipa obeni libele ti na sisi lipa po siko moni video bongo mundela osala ngo mais biso siko mo osala ngo ezate libele ya moi c'est ebima monana taonga funa keka poto po na bimisa makamususu na koka osala te poto na ebi bon eloko emakanga na ona kende poto parce que na linga Congo mingi donc ngala lela Congo ya osakana te nazala na posa ko contribuer na développement ya Congo na yokaka pasi bandeko na ngai bazokufa na ba este wana yango moi nakenda este mingi nazala na posa ko assister bon naza le seul artiste comédien pour organiser ba spectacle na este. Ah bon? Ouais. Ngana kenda nga même na mboko kamwenda nsampo bazalaka na Kasai ya nini kota ba soki Kamonia na kenda kuna na ke osala ba spectacle kuna après ba taki ya ba kamwenda nsampo
na kebo ba konza mboka na ba sepela na ba bi bato ba kufi na mboko ebele bato ba koma na ba stress ba koma na ba kamebele na moto tango yebo bozoya ko sa ba spectacle boye ezolongola bato ba biloko na moto ko seka wana saka nde ba valeur wana ezateme na ba province toza na ba valeur wana oye pina na mboka mo dernièrement na otozala na Dungu na province a auto les côtés ba soki ba mboro soki ba nani ba rebelle so ba benga ba mboro soki ba kota ba boma ba tebeli ngana ye wana na artiste liboso ya Kinshasa komi wana artiste international ya liboso aye ko sala ba spectacle na ba mboka wana donc na tambola ngai na tambola RDC mobimba. Oui, na rappé trop politique mais siko eloko tambusanga bongo eza bolingo mboka nanga. On a ebisho ke na lingana ko bima okeva na ba poto tepo na mona oloko na otika Kongo na nani kasi ngambe kolongo eza yo eza pe ngai eza pe ye biso nyonso nde kolona non ba okamba ba oleka ti bato ba banda okamba depuis Kongo banda bato ba okamba ba bazali ti lelo te biso be bato tout ba oleka ba okamba lelo ba oleka bato msupe baroya ba oleka po mona ke Congo eza bango te Congo eza biso yango wana congolais nyonso place azali il faut ça l'effort abongisa na kwena et poye ba ke mboka eza ye mama mukolo nzamba osambi mukolo suka nzamba osambisa biso tout pona mboka o Congo yo osalaka nini o contribuera nini pona kimia na mboka o contribuera nini pona développement ya mboka koloba ka te ke o ba konzi te biso nyonso azaka boye nde na tambolaka na Congo yo nga taba babunaganda wana po yango nde na koma te mais muso na occasion na okende nga na banga te nga tambolaka nga naza moto naza na makila wana ya ki congolais makila bolingo ya Congo nga so na kutena ba ona yesa ba me nde bobumaka bandeko na bino ba congolais oyebisa bango maman ouais c'est oyebisa muta simi mando ki ba moi que azala étranger parce que étranger aux na temps tourner makambo na étranger aux na moment né yo peut attaquer vous comprenez étranger zo bundisa Congo okutani na ye na e frakata na occasion moko boye ngape na ko attaquer yo ti nani banga te boma banga Congolais Congolais le kwanga Congolais azo bundisa lisusu ndekone Congolais azo boma su ndekone Congolais na otali sayo na bi mama ndeko zo boma ndeko na yo Congolais zo gagner nini ozo zwa nini makila ya ndeko na yo ezo tamba est-ce que yebi que un jour Dieu va te juger obi que un jour nzamba osambisa yo obomi ozwi nini kasi yango même mutuna ngoyo mutuna na zo biso ke na muto azoboma na poison na muto azoboma na mbasu na muto abomi na mbeli na muto abomi na masasi na bato bazo créer ba congolais oyo bakoma ba rebelle ba onyoso ba ndenge moko ngala za marambo ba parti te na lo mambo ba parti mais na za ndeti Tshisekediste pas na bi parti te na bi Tshisekediste oh na bi te ke IDPS parce que bato basaka ba liste wana ba changa te bato basaka ba liste wana nga ba changa te na ebité soki pona za Tshisekediste mama kama on a comprendre te kota mama Olive ba benga ngate ba changa pété na ba liste ya maramba bongo siko côté pe ya Fachi etant que Tshisekediste na sara ba visibilité ya mokonza mboka na lobelaka ba œuvre ya mokonza mboka ba chantier bani nazo loba nazo ganga nazo kumisa mokonza mboka côté pe ya mokonza mboka ngo so pe avantage ya makamoko boeza ngape ba changa te ayebite zali ba betonini mama nazo souffrir ka betani nazo kemba ndakwa kolala ezate atambola makolo kotangisa bana na pasi ko vivre na pasi na ndako te nazaki na ndako je te dis vrai bon eza makambe komela batuti yo ne komela oteke ofutela rapeti papa ba moment ba problème o ekomelio allez ozangi sous place olala ti après oyo pe ozo sous place te comme ça toi banango la l'église oui na la l'église
alala na église ti mukolo nzamba osimba mitema ya bato bon bato pe pa basunga nga ezaka te ke mama Olive kaka ezaka te mama Olive nde que Maman Denise pe kande fa sunganga eza pe ka te nzamba ko la musa ako tindo pe mutu moko boye donc kombo pe yebaniti oui asungi c'est ça non soso ki tozaka na posa quand même ya ba les sungi pe ya bato baza quand même ba renommé ba kombo ba grande personnalité lokola ba Maman Olive wana ba Maman Denise ni akero lokola ba konza mboka ba konzo baze belé ba renommé baze belé ils a rappelé ça rappelé moi sengo ils a rappelé fier wana beta pe tolo ngala yo asi l'été à Kanda a oui pour voyager moi qui pe Dubaï a eurozone pe mais ce que ne Maman Olive va voyager na yé ah ça la fier ce qu'on a Maman Olive attends tu prends le côté mais ça la fier yo lo banangani yo Maman Olive ça comme moko ya munene donc mutu moko munene ce qu'on a za Tshisekediste donc ata lelo na se retrouver té ata na jouer le côté mais pona longwa Tshisekediste ya passe oui ça rende na boy na changer moment na belaka fati béton na mo belela fayulu béton fayulu et simbati mais isolement ezake bato nde bazwaka ba responsabilité wana nde bazaka mité ya mabe ah oui na bato pe bazaka pembeni ya bakonzi wana bazaka pe mité ya mabe misu pe mona donc esprit mabe kaka ah jo wana nini obona mutu musu aza pa fati mais alingaka fati na intérêt asa pa fati pour intérêt moko boye songolo intérêt ya vie na ye mais soit monisco yo kumisa fati na ndenga solo ya yo ke lozo comprendre ah petit Joana ye futo fina e kaka ebisho makameze belé na kati mokilo mo penza ya fati mais côté mo webino bo sala ba action ayebi penga amona pe na saka ba vidéo ya président de la République ne na saka ba visibilité ba vidéo ba visibilité ya mokonza mboka mais ya sepela raté ah azala bongo azala bongo amna tinda ye azala bongo okemba tia obaya otika donc pas mokonza za ngo kaka flatterie yo metende ba komi mikolo yo asali azolinga na amour vrai baza ko écarter mo bato bongo baza bato yo monique bazalaki pe pa ya JKK tant JKK za sous na pouvoir était pouf ba kimi de bato balanda intérêt balanda desika mai ezochola amour vrai azana ngote parce que biso toza ba Tshisekediste et amour vrai nazala depuis avant pouvoir nazala combattant Lemba parlementaire debout avant que tu n'as pas succès yo boye banga vrai zoba combattant na kangama pe na kota ba kasho ba betanga pe ba fimbo pona Tshisekedi vous comprenez donc Tshisekediste biso za bato yo tango Tshisekedi papa mokonza Tshisekedi papa kufi bato alela na ndako na bango boye na ndako na yema ya miso ezo bima bato alela na ba TVT bo bato mso alela na ba TV na za ba flatter mais biso za bato ova bina na ndako yo ka pasi o mona lokola espoir esili donc kolela moko vrai o ka nzambe mtano mona o teke bato ba mona te donc biso yeyo ba Tshisekediste ya makila ya vrai ya solo na zwana te na zakamba mais ebi ke suka un jour ngonge robeta kaka et toujours bonga na saini yo bonga na longwe yo kinga na komi na lamuka réclamer ça que parce que ils ont ça passe batu misusu oyo ba bundi na bango te o ba contribuer le côté bazo ba carte nanu ya ba Maman Denise apesi ba carte ya ba ya assurance médicale
ba bunda te ba sale loko te bon to boyité yaza moté kasi ba comédien ba pesa menga azwa te nga ba pianga te est-ce que ba journaliste pe fo bo sala ba enquête boye ba comédien ni nango bazwa ba carte ngo po ba comédien bazo bundela mboka oyo ba comédien bazo bundela culture mboka oyo ba biso yo to zwa te vie de loin pas zwa te pomba leader pas zwa te basé belé bazwa na bango tanga te bato bazwa na ebite ebino tu na part bato groupe salon pour ezaki makambo ezaki nde pona bango le reste bana banani eza banani yango bazwa couper non na sepeli makasi papa José Isaki hein l'homme simple papa Yongo l'homme simple José Isaki na lela fort on a penza pire moto na ngai do ya osakala te malgré mikolo na moni abwaki sina no suba gag akomika makamba ba vidéo ba politique makamba belé mais na chaîne to beta ba vidéo awa ba 50 000 vies beta ma ouais la chaîne oyo donc zongela makambo na makambo na po zonge ezaka ba moyen ba talent ezali ba moyen kaka soki echami en tout cas to zongela ba vitesse wana et puis yope na sepeli na kasi na cameraman na biso ba tout balinga mabanza vraiment nazali wana posa kosa musale ezali mais nazo kemba nazo souffrir na ne lo côté kotangisa bana pasi donc les foot ezate les foot yate donc vraiment ba oyo ba mesala ko sunga ba to nzamba pesa ba mitema ko sunga soki ezali bo hésiter te bo sunga biso voilà ici c'est tout. Voilà, merci na batutu bozaki scotché branché dans l'épisode de début jusqu'à la fin. Ezaki bongo vrai zo ba mabanza. Na bandi to seki biso to elongo et puis to occupé ba mawana oh ya lobi vraiment batamité mama lamu o pa na motema o bazara capable ba garçon capable ba papa capable ba maman capable o esengi vraiment bo sunga muto ko sunga nde o sexa biso tout na ngulu botala kaka merci na yo patile ma depuis Paris opozwa ki vraiment occasion olandanga merci na batutu bolandinga vraiment de partout na linga rabino mingi bo continuer toujours ko s'abonner na ba o na ba s'abonner te tomber na vidéo na biso vraiment s'abonner vraiment na suki ya pona to kutani à la prochaine. Bye.